Capage TV. Cynthia Capage, Maramouzoluga. Moi, genre. Non, on répond à la question, on a vraiment les allemands pété moi. Moi, la mère, on a dit, Azalaki Kacher. Tous Azalaki Bakacher. Tous Azalaki Nalinganga Nabiso. Moko, groupe Moko, ya quartier. Tous les sport trop. Capage TV. Ah, tu as bête à ma solo fali de n'importe quoi, baïbi falité. Tu as bête à ma solo fali et ça biso. Est-ce que baïbi qui fallait d'aller Kacher? Capage TV. Comportement fallait changer la route. Rien est simple. Rien est simple. Ça a entourage. Mouté mané malama on a zanangona et ça a kala zara mouté malama. Ça peut battre facilement Théoana. Batunde bazo comme ça fallait mouté mamabe. Capage TV. Fallait un vrai soldat à Kofi. On a un vrai soldat pour nous général, bande rouge 5 étoiles. Babiso, ba soldat. Mais ce que moni Kofi alinga ki fali mingi, alinga rapeka fali mingi ti lelo. Capage TV. Donc on a passé vraiment un coup de chapeau parce que Nana Ketchup a mérité en Nana Ketchup vraiment a mérité en et puis Fali a sali peine locaux à faire qu'à ça là. On a pas vraiment les insuffisants. Donc ils ont mérité plus que ça. Capage TV. Capage TV. Capage TV, merci beaucoup. Nous avons biso tout ça vraiment suivi Mikolo Babi Capage TV ndé biso tout ça biso belogité tout ça la rabatunde ba ça biso que ma solo ce qu'on vraiment ndé bien et ça la Capage TV. En tout cas merci pour l'actualité vraiment et belé bonsoir à pour tout ça ça la qualité tout ça moi et pour moi ya mukie par rapport à ma partenaire Babi non il faut moi repayer ça tout pour travail il y a ça relaté et merci na ba kanga biso site à liboso pour ça vraiment bien. Pour déjà dans le sport à liboso so boka inga moko na koma na 10 so ba 10 na koma na 100 donc na multiplier rapena o ezangaki na 99.100 yango ndev na Capage TV to za na Texas Katadi to zo ki interview mais to sora ine bien te to sora ne kaka ba actualité na on sala effort na sora ne kilelo para que na on vraiment donc Yoji Yamamoto et qui Galiano oh pena veut beaucoup là l'espace terre. Bienvenue à Kin. Bonne santé. Na moni okoli mwanda mpaka. Una mpaka pena ela usa enveloppe à chocolat. Na li passe ba mbongo na na Canada mtala kisanga mpaka. Sinza rapasha ah yena mamona nule mpaka na Texas yeyo. Bonne santé. Ouais, Kimia santé vraiment PPRD donc na grâce à Nzambe santé za pepele donc on a pena sepeli makasi komona yo po mikolo pena do bambula talebele mais Nzamba za lokumu bah oui Nzamba za lokumu donc tozali bino bozali donc gloire à Dieu quoi donc santé kitoko to ko ça danger potondeni par rapport à ton nom on a kinyo mo komi en tant que doyen nka mboka mama Maria ya mboka mama Maria vous comprenez mboka mama Maria ya mboka mama Maria ngapona nga c'est-à-dire Moutali Bosso a déjà une fuite d'informations au PSA. Moutali Bosso déjà dans la liste qui a au côté Lola et à Mundele. Ça oui ça va fuite d'informations mais je suis vraiment désolé. Donc on a dévoilé moi déjà mon secret d'imi. L'église de Noir Bokanga a bien na ba mambo ndeni ba noir ne barana lupemba. Maman, spiritu makasi ngande na zanangwa. Spiritu ya makasi. Ya on a biso na bimisi mo fuite d'informations. Moutali Bosso au côté Lola à Mundele. Aza déjà na liste Mundele. Okolo ba bope pamba te olobi bona ndenge na ndenge ya moté ya malamu na ndenge ya développement ya ba idée to na ndenge ya loposo nzoto. Mama otuninga mbanza ndenge nini na biso ke mboka mama Maria ya mystique Congo za danger mais mboka mama Maria ya mystique ça il faut la kenda ngwa moi to kaka ya nango rien moi to kaka mais mystique mboka mama Maria mystique. OK Texas Katad avant à part quartier latin fallait pour pas évoluer sous wap moi historiquement non qui na ba monio lelo po to on peut pas continuer un peu mamandou mais yo on dirait vraiment en tout cas na tika no peu million Capage Cynthia Capage oblige ba questionner ça moi genre te ngai zaka latino après nazaki na vision mususu na na projet mususu donc yango esalaki ke non na bimamboka na kende kota mbanza na ba nord kuna betango na kei Nzamba sungi ngai na sali moi nazonga la moi classe na juju moi ba deux diplômes moko boye
et ça qui est la moto lelo na ba diplôme na soi parce que tu kenaka protéger to croiser ba bras te biso to ba soldat to kena objectif na projet nous avons battu le boko yango makambo zo kende bien donc yango moni monde de musique tout monde de média na linga pena mingi les sociétés pour na comme mingi héros dans l'ombre na comme travailler mingi mais héros dans l'ombre ma musique ils en ont parce que na muta musique donc voilà. Les longs de porte-parole va comment va changer la communication va presse ya ba musicien ba nyonso ba ba clash d'artistes ba ya ba sécurité ba comment vraiment ko charger nyonso so moni que porte-parole au charger marketing c'est qu'il y a des nyonso artistes musique à lobby ndeti organisation à lobby tant nous na ba quartier latino na lelo différence ces années selon yo te boulot kufa boulot pena franchement parlant capable Cynthia au habitant to banda boulot exactement ba norme malgré ba dérapage des alagi mais moi ba norme structure on est respecter mais tant on a eu na observer quand on ba doit ça la misala au biso on ça à l'époque te boulot za okufa et puis il y a beaucoup à travailler responsabilité mususu on a pensé on a ba président ba orchestre on a leader ba orchestre donc bango il faut ba ko gérer ba soldat na bango ba otina na ba média ba ko inventer bango ko sala musala ko pesa message dans les médias vraiment moi structure moko donc il faut mettre en place ba rééduquer encore ba personnel là bango pour boulot za okufa ba bomi musala na biso donc on a sali ten quel moko donc impossible donc une fois ninga bana mai ba sala donc pesinga noze na bino ta subangote donc vraiment responsabilité ils ont son ami pas ba responsable ba orchestre ba ça prendre en charge ba banana ko structurer dans le personnel na bango ko rééduquer bango ko rééduquer bango et puis ko laksa bango le nini ba ko na TV ni ba ko loba pour amsuba ke na président éviter avec ayo mo avec ça la masolo na donc tout ça là il faut vraiment structurer ça la makas quoi donc diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda katinanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka Loge na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge Ozo kende molo Texas Kata dit to télémapé wapo tozo créer car multiples plateaux entre temps pe na battre talon na mabanga Congo tomoni tout le bana mokili ke muto a changera pour a comme la bozui mais ba oyaye oyakala ba ba comportement na mutu di azana no ne le côté na bi ke olingo ye ba déjà le cause mutama le belo bi de la place na so kende le lo batwa ba fallait changer orgueil bona bo mais yo bimisa lo moro lo bi azara ko to catcher est-ce que bat ba yebi to na ko baru ko ta ba shit na ba pine est-ce que bat ba yebi est-ce que moi kala wana ta on peut azaki na lo te wana choko ebele na quartier la terre lufila et lo te wana yo ya kala est-ce que moi ba tik wana ya lelo ezarara et puis peut-être biso historique non est-ce que la quartier la terre bolingo na yé ta ko ma makasi na pemena grand patre quadra
Il y a bourreau pe zalaka. Pourquoi à l'époque non, ils ont exagéré zalaka on va prendre bana nyonso. Il y a ça c'est moi fait. Dans des questions mais nabi que yo mo bande on partager. Cynthia Kapashi makamozo luka eza moi genre. Non on répond à la question on a vraiment les moi pétement mke. Moi la mère nabi azalaki catcher. Tozalaki ba catcher. Tozalaki na linganga na biso. Moko groupe moko ya quartier tolingaki sport trop tolingaki sport trop tozalaki na mwa groupe ya kobunda catch tanso to kobunda catch na bana kitambo tanso to tozalaki une équipe mobo ya bale po yipeli na robeta bale trop si azana ngoti lelo na makila karato na mone de afenea Mkie wana pona hana kin sote mone muda mkie manja ma fenea sikonde mo pakende fali pour handicap nzoto babarani nzoto mkie maladie yaza mutamuku wa moko donc grand judoka depuis à l'enfance depuis ayebi masano poto banda yango na boko donc tango totana biso ya teke noto banda sport na kimokolo tine sikonde bozo mona ba media bazuma grâce ke ba filmaka ye na kata ba sala sport mais aza moto masano depuis donc kala to banga kangubi maman tu abeta masolo fali dans n'importe quoi ba yebi falite muta ko beta masolo fali et ça biso est-ce que ba yebi ke fali za catcher ba yebi ke na za catcher mais tout ça qui na catch tout ça la groupe à catch tout ça rappelle orchestre moko flash musique na sundi na c to na ko beta na ba sankara de kunta orchestre flash musique to on répéter pas petit pacho en tout cas c'est intéressant mpaka na katadi et lo mo to ko bimawa fali ni mission alobaki ke wana na bakise lo question vite fait ba camarade nanga ba sankara mena biso e bima sankara yebi wapi ponga pe ka sankara sanga ke fali a camarade nanga kala mena biso pour créer polémique donc yo confirmer que ba hebana kala Cynthia Kapashi donc il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation donc au moment et belé bazo elisa sankara zala master falita sankara zala ka ntiri na bandal na ntiri bazala na orchestre na bango na ba bezelema biso tozalaki na orchestre na Sinkin flash musica fali pour handicap ba tati chumbulu ba deka kabongo ba papilo ngulu donc ba na mai belé to wana okende ko beta tanso na bana molar ya balari sankara ba na groupe na bango sankara tondo kuta na kaka na moment oyo et non c'est ba rencontre ya ba orchestre ya secteur na secteur po biso to kinati na ba RTNC na ba émission Barza orchestre to kinana ba Jobel le la beta Zagalo to beta pa ya nani to kinana ba RTNC to beta na flash musica histoire a fali ba to aloba Zagalo mtakala Zagalo Zambiagati amtakala ngam tu na apprendre Zagalo na ko beta na drum parce que moi je fais un drummer je fais un drummer après tant on apprendre Zagalo drum maman musique ezaiga ya makila na bomwa na ti tozo yema na ba choral tozo yema ti fali ak internat biso to tikali mwata mort après de ça l'orchestre Nzambe donc voilà donc lelo Nzamba sali grâce donc tozali et puis tozo continuer ouais rappelez-moi comportement fali à lelo et puis bolingo ya kofi alo mi dena fali to tourner casse tozo moi rouge ya mutuka Franck Stema et ça biso bien fali azaki déjà l'étoile nae fallait coup de chapeau fallait na musala zo sala mutako boya ngazati coup de chapeau du cap la merveille ngala benga kaza ami frère parce que biso déjà na kibo mwana ya zali dans étoile na même temps tozaki na groupe na biso ya quartier flash musica po bato ba négliger ka histoire ya fallait ngam na robetango ya te ba o pesa ba micro na donc tozaki na groupe moko flash musica na carte na bandal Sinkin na sundi to on répéter par petit pacho RFI donc c'est-à-dire donc pacho RFI mutakala pas de RFI à la Mtambiaka, Ambiaka, mais on a une petit. Biso to no répéter pas na bango. Moto no robeta ba shit, no ni pas na bango. Donc voilà, donc comportement fallait changer la route. On est simple. Ça est simple, ça entourage. Mutema ne mala mwana za ngona, eza kala za mutema mala. Ça peut battre facilement tewana. Batunde bazo komisa fali mutema mabe na makanisi na bango. Mais moi na mère azane nenga zala. Atani ba bato ba changer ka obe bozui obe boyete Mobutu akaka Mobutu akotikala Mobutu ma méfiance pe akala méfiance akala ngai tant tozo kola na ye na tika ba mona ete aso kabola bato obe azo kozala moi orgueil donc derrière na tika ba mona hote tina nde to koti na quartier la terre et pourtant azo yebisa vérité aza mutu moko simplement ko za même pas na idée aibo solo la aibi ko za na mutema ana mutema ezana entourage entourage nde balinga ba bimisa
mobutu na moi image moko ya mabe entourage opoza mutandule nde balobaki bato misusu bayaka pembeni ba artiste basimbela bango lititi po yoraka ye ya solo esimbaka pe mais déjà gwanaki sezali entourage nde mutu pe bomaka pe siko ba leader na entourage na mona mutu na mutazo na moi lititi na ye ke kaka leader o nda lingaye donc autant que lunga ayebisa leader na dito ina leader fa yokai et puis leader a yokai parce que lititi ne doit fonctionner donc entourage nde mutu bomaka ba faire. Surtout, il faut faire attention à l'entourage. On a pire petit, il y a système à leader, système à président, faux petit. Au moins, il faux petit. Tu vas que ça, que polémique, banal, l'autre polémique, il faut moins en art. Mais polémique, comment on finir, on ça la boye, et ça entourage à un musicien, tu vas provoquer, babilo qu'on a ma belle, tout le monde on finir la mère à père à tout ça. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Ça, c'est pas bien. Et ça entourage. Entourage non structuré bana bagage mais aujourd'hui bango tché bango na ceinture na po bazaka pembe no batambola pembe na donc on a resenga na repesa conseil na ba leader na ba président ba orchestre ba tchaka bateau yo aza quand même na bac a eu quand même diplôme aza na tout les fonctionner les réfléchir tchamu tabe ba tamo français ta mukia kinata mo kela ça ba ta ko mata mo biki bazala na ceinture na et puis batango baza pe na bolingo et ça ils étaient que ba kanga ba marché bazala ouvert bazala simple pour na mutu toi se retrouver mais c'est pas ça oh tout vivre siko na siko na osenga pena ba leader na ba président bazala mo structure mo ba critère ya osenga bateau bazala proche na bango faut bazala boy parce que belé bazala maman pesa ka biki yebisa que comment tu t'appelles na biso ya danger il y a danger c'est ça va faire Rambona fali pour parce que bolingo za bon on a pena que vie pena on dirait au kabola tout le monde a pena e kachaka pena donc on a route sérieux ça que via lati boye il peut pas faire lati même polo et tout maintenant ça monte ciment pour tout le monde appelle choaku buron pela mikolo pe moi clash moi nini est-ce que via na ko kabola penza tie kota kentima misusu pe pour na bato latino e ba no mona na pe moi muke lelo to ndenge nini betela biso moi li solo pe na mona la jour mo boye fali poupa ba quelque chose a ebelé maintenant nazo ninga eza vraiment mukuse po to sala monotonie te pour c'était même mutamaye la auto yambo ngana o comprendre ka ngana o kena na façade mususu deuxièmement na tine sur deux questions na mbala on pose to travail maele na maele na monaka élément mo ko faire sala ra sengo fali poupa pesara ketch Louis Vuitton lo mo Gucci lo mo via CK c'est là vraiment na éviter vraiment de fali pene do kaba vraiment de na éviter via CP là mais ngana na foot yo bika nga petit note à trop latino ya na sanga vraiment fali azaki ata okende feti ana ya ko zwa biloko avie fort na latino muto ana ko zwa biloko avie na ba mokoto yi na ba lichi lokola fali poupa azati donc auto monde ezaka que ba benga on ba dette morale oh comme il est là que ce moment que fali pas kabeli vie donc c'est normal pour anyokola sera kala tant azara nanu na quartier latin okolo bani po ba chose à peu près némo oh en bon ba chose à peu près némo neto yoga te wala ko tona ngana ko rectifier donc le quartier vraiment pavement te le chalase la nostalgie hein au moins ils ont la chaussure mususu tant souvent na 44 il y a 40 42 mais à roko ça le colope continent donc et s'adapter là les calango mais le quadre il azama le colo moi moulay mu dans 45 bani non matraka onga na nenga je basket musu les calango mais ça la nenga faute mais quand même faut le moto reconnaître en Kofi Olomide est un grand artiste il y a continent na biso Afrique na la tchaki ya Congo te Afrique Kofi Olomide doit misia pam mateo bat bako sakala donc son unité omoni asa papa ya bana ebele fallait un vrai soldat ya Kofi ngana vrai soldat no ka général bande rouge 5 étoiles ba biso ba soldat mais siko omoni Kofi alingaki fali mingi alingaka pe ka fali mingi ti lelo alingaka fali donc à la kisa qui fallait à la ça rappelle fallait il le bolingo oh ya zarango le bolingo des opprimés mingi pas fallait donc qu'on fait le monde opprimé bolingo na mingi pas fallait donc le balo bakaliza bolingo des ka makasi Kofi ayeba kazaki na bana na yazaki na artiste nyonso bana nyonso oh papa ce ka boti azaka na moko ou azaka préféré na ndenge pe na latino pe ndenge ça la gezama ba okachete na latino ezaki ndengwana que le quadra azana préféré na malgré il parlait pas de ça il nous disait pas de ça mais biso batakati to yebaki masolo ndenge zali donc azaki na préférence na
préférence Nezaki et Fanjo. On a bien avec Fanjo. Donc, du Cap, la merveille. Moi, quand je fais le kabila mututu, ngako nazwa ko donc ba chaussures, ba veste, ba yobika ngamoto ba cravate, mais lelo la kenora na mwa ndenge ya Yamamoto, mélange na Galiano. Donc voilà. Donc Kofi Akabara na ye. Alors pesa na ye, mais avec ma préférence na ye. Préférence ya les quadres tati le sort le barango tes afali. Les afali pour pas des cap. Vrais soldats. Nous avons ça honneur. Il y a continent pays Afrique. Pas il y a Congo mais il y a Afrique. Les bandes mboka c'est fallait. Donc mais les pena baninga musus na ninga système. Mais cela n'empêchait pas que mon mère a travaillé ou bien le quadre a travaillé. Donc il faut encourager pour que apporter encore un plus pour satisfaire les fanatiques, les mélomanes et les quartiers là. Voilà donc c'est ça qui est moi. Texas Katad, la tête au souk sanayo, mais toi qui n'as kaka molo bah quelque chose a vraiment tellement ébélé. Nayo kapé na net na nenga lisano que mère Aliane pas contribuer à ton fali pour pas y aller péter à mère artiste pour y aller moi genre. Mais pas ta ko bonga na moi c'était moi nini pour ba mère peut ba jouer on na orchestre ba mission ba baraté mission ko ya na orchestre ndimi yo ba ndimi mais et que ba mère peut ba tcha moi liloba ezara solo na comprendre question na bien té question na nene ke ya ndima ke fallait kota mouvement moi liloba obige ce qui boyo kaka tant so bandima quartier la té mususu ba maloba mususu le quadre loba le transfert le plus cher. Donc on ne confondait pas les choses. Les transferts le plus cher, les transferts à Fali. Il fallait que nous ayons comme ça dans le quartier latin. Azali na talent latin. Le quadre, na ba musicien, na ba staff, na bureau, il y a quartier latin mon a Fali. Le quadre a sollicité Fali sollicité par ex-directeur Faustin Diaté. Ndiata banin. Ba sala pena enveloppe pena donc enveloppe payé, ba bloc payé. To quand to ju Fali, to ketika Fali délégation dans mon frère. Il fallait côté mouvement bon. Il fallait côté mouvement terre na oluka. Donc déjà tant que le ma mère Alia donc ils allaient que tant que moi c'est normal parce que solo là déjà mais le quadre sur quoi possible sur un message après moi là on a zaté après si bureau message bureau bah que bah tout le monde il dit que ça la peau tous en moi la mère aya na mouvement oyo kokoko sala ba sali ba bokoko ba biloko ba enveloppe pesama to kuma délégation sinkin to que na otika moi la mère et pas le quadre mais mère pas à rappeler dans moi position et pas il y a le quadre comme tout ça ba mère bino tala ba vieux respect ba maman ba zo rappeler moi ba bomela rabino ba moto ba sucre rappeler la banane ba bilo nyonso ya bongo to ke na molo to ba ba ke vie mo ka bomara quartier la tête ta recruteur a fait rigola mo ba position ba na opesa mina c'est vrai honorable Alita Chamala ba makambo nde ya lingaka te yango te il y a sans polémique. Comment est quartier la tête Koufaté? Quartier la tête c'est Koffi Olomide. En chair et en os, c'est Koffi Olomide. Quartier la tête derrière, on est Koffi Olomide. Quartier la tête derrière pour l'autre là qui n'a donc son unité. Quartier latin c'est Koffi Olomide. Le temps qu'il y a Zali, donc Bendi les ont flotté car. Ils ont flotté. Donc tout ce qu'on a vu sur la gauche, droite et tout ça, quartier latin Zali. Quartier latin c'est Koffi. Kitoko. Ba soda Koffi nde ba yeba olo. Ba mo sentir ka batamaele. Question zo ya me denda. Et denda peso zo ngapé zo récupérer ngo. Kitoko Texas Katol. Combien des années déjà na poto? Te na umeli. Eh okima pekina ngo. Nazaki na ba projet mususu maman, nazaki na ba projet mususu. Fallait qu'il na ko kisama rêve na ngamo boy. Le quadra yebi. Le quadra yebi to sola na Pointe Noire, na ba voyage mo beto ki na ki Congo Brazzaville na Pointe Noire. Na ba tongo na ba 6 heures benga ngai. Et puis ngai na expliquer na ba projet na zarani. Tant na ko corrélé tango ata na on a expliqué que vraiment latino ils a tremplin. Et puis mais pourquoi vous y a sur les tremplin n'habiter vieux musique ça makila. To bandiango banda bo mwana ti na ko l'acheter mais na latino ils a tremplin parce que dans le projet na moko boyi na zona na ko kisango so na zuka ka espace vide donc na ko sala yango et puis tinenge esengaki que non na bima na tika na umeli na poto na umeli celui na yelelo eza pour une invitation parce que je fais partie ya membre ya organisation ya Paul Malebo Music Award. Na zali moko ba représentant dans le niveau nord on a ko en contact na ba musicien ya Congo Brazzaville na Kinshasa o baza na France na Belgique na Londres o ba ko na première édition et au salamana mois de septembre ya année oyo donc on a même ko en contact ko ba qu'est-ce qu'il faut place ni dans la loger donc maramu déjà que bien grâce à honorable Alita Chamala ye mutaza parrain numéro 1 événement Alita Chamala vraiment Ogi le Foulouabo na lemba noronae et mariage Ogi le Foulouabo yana
non on a un dali tchamala to rappelle que nzembo libusa vie quadra et quand ça vient matoi la clip sous soupe faut mona il y a une histoire on vient dimanche on dirait soupe na ebisa yo pour déjà l'honorable ali tchamala banda oyembe déjà na bana OK banda oyembe na bana OK donc sikoyo mutasali peke les sous honorables comme ezala moi j'ai le quatre Koraman à travers sa chanson soupe ya on est kangaki mama solo mais tozaki kondimate ke eloko monsieur ko bima elongola soupe tino to mona ke moi ebimi moi donc c'est-à-dire aux mona que président ya Guinée azoyemba moi président ya supporter quand même clip à soupe viens ali ta supporter quand même clip à soupe maman soupe na clip na ngozoloba ezope sa message ezala sexy ou pas sexy c'est-à-dire bato baza au moni combo ya lit eza ko apporter un plus même auprès ya ba artistes et musiciens même na clip on a combo na kaka nzembo wana et apporter un plus na clip ba maman ba sepela ba papa ba sepela ezaka ke no musala kitoko quadra sala pour na nzembo wana bato ba sepela moi so muta sepeli ezape kaka malamu clip malamu nzembo malamu et puis nani yango ba yembeli mon koyo Afrique azanga na 9-9 mais on sait pas malamu Kofi mais Kofi des fois il se plaint ai makila mabe vraiment ngai Antoine ngai ba esclave banini pendant ba parmi ba te belé oyo parmi artiste na biso pendant 8 ans vana ba artiste na biso na lo ba ngo et moi nous vivons vieux quadra azana bois 75% ya moteur ya malamu le zanga kaka moi akobetela mutelo direct on a des amours ba défaut mais azam malamu mo so na bi bat ba aussi bona boy mais on dirait yo na toi même moral azam mo mabe na yem tazana mabe mazape on dirait na malamu belé oh ba tu me soupe bazara na ote mais yo zo ba pe ba bonté na yi belé comment na Texas Katadi ba danser so bazaki na quartier latin vent oya qui peseke na ngo mais opinion na yo par rapport ya mamwana on dirait elembi ça peu comme ça mo ba leader ezalaka bongo te totikaka kokaniselaka mopao mokonzi makanisi moko ya mabe makambo ezalaka te aza mutu neti ngai aza mutu neti yo nga moko neti nazali na parfait te na musumuki mopao aza parfait te aza musumuki mutu nyonso aza parfait te à part nkolo yesu masiya ozo comprendre c'est-à-dire mutu aza bakalite na malamu aza bakalite na mabe mopao aza humain ozo comprendre aza mutu neti mutu nyonso mabe ezali mbolamu ezali mais totalaka kaka te na bakote négative nga lelo so na li Texas naza lelo boye nzambe asala grâce à mopao mokonzi nzambe oyo akeli Koffi Olomide asala na kati na ye po lelo ngai na bima Texas Katadi na bima lelo c'est grâce à Koffi Olomide aza na bolamu eza ebele nga na se retrouver na makambo moko ya danger oyo pena na ndimaki te ke no nayebaki pe te ke na satandaki nango pe te ke un jour so nazali na quartier latin ngai na vivre honte nga na simba bamonta moko nayebi so nayebi so okamwa mais c'est grâce à quartier latin so le quartier latin te nayebi te so nanga na simba on sait quand même mon tour à témoigner du bien pour naïe so azo landayo oko essayer eloni oko soulager parce que eza ba te belete o ba loba du bien de lui ngala osenga na yeka à continuer à travailler ndena à travers naïe à continuer à se comporter quand ndena se comporter naïe eza yé pour les seuls baobab vivants au tikali en Afrique eza Koffi Olomide donc il faut changer ça te azane Koffi otikala Koffi donc à se comporter quand na lignement na yaza kanongo donc voilà bato ko changer mutu te mutu ye moko ne il faut à se changer tant que ça se sentir que non o eza mabe o eza malamu mais tant que ebele na ye bolamu na ye ebele et je dominer mabe donc toi encourager Texas Katadi bandal les ana bandal yani bandal mona bandal relaxani parce que nga kenda nga pe bandal na mona ka commune normale mais bino mo na bandal on dirait zara koleka ba 24 communes ya moka 24 mona otolongola na liste tant on dit bana bandal mo mona na musu muntu a impoli makasi mo ba ki bandal ya onde zara bongo yo tongo yo kango olobani pona yo bandal e koza mona bandal ezani kozala mona bandal ngana na né grandi à bandal de bandal pena donc do mona isa bandal eza te que non ozala impoli bandal eza qui impolitesse qui te tester bandal eza bon chic bon genre de nous sommes na za déjà boy ata ko na lobité muta ba o bandalungo de soldat pena c'est-à-dire mutu il faut ça là oza muta bik oza ta moi mon fils que ta moi diplôme oui beta moi mon fils que s'exprimer en français oza na comportement au bateau ba rosa na ngote ba voyou ba délinquant tout te banda les apena c'est-à-dire mille esprits donc oza qui na rêve na moko boye
tenir na rêve na yo ti ekokokisama oza na foi oza na elikia ya te ke o lâcher po oyo azaboye bandal eza esprit ya jalousie bandal eza esprit ya concurrence mais na ndenge ya positivité bandal eza te ke noso ndenge ngana bandal pena ndo nomona nga boye oyo ndenge azobono siko bandal pena nde siko na tianga en place po soko ye po koza po chimata mais ozomonaka nzoto aboye oyo banzoto ba Bruce Lee mais soki po ye okomonaka bamélange ya bagardien na ya mamoto dor esali kaka ndenge bandal yango wana bon chic bon genre aspect propreté intello mwa baki mwa kokoma bandal yango wana bandal okoza na faible d'esprit te esprit fait toujours fort mimi msupeza bazala ba garçon ba esprit fort maman tokesani bandal ya bandal mama tana biso bon chic bon genre eza bandal okota wana na ba plan tout na ba structure tout même tina kata ba famille na ba palais au monde ki bandal ya différent bandal pena bandal kotala ke madame Nabino vana moko mo bomoni pena ke ipupa honorer nana ketchup bafana alambe mo fufu po yo za mutakati ya kati mini o ba omona pena bandela love ti lelo to kende o ta on vana mona pena ke fali ipupa honorer femme Nabino mo Deschamps olobani te nga na sepela parce que eza reconnaissance o ya sali auprès ya moi sinae donc na pesa vraiment ba coup de chapeau parce que nana ketchup a mérité yango nana ketchup vraiment a mérité yango et puis fali a sali pende loko ya faire ka sala on a ko na moni za ko to pas vraiment eza insuffisant donc a mérité plus que ça mais quand même bravo. Et puis a fallu pour prendre récompense parce que dans les récompense mon robot a zone ça sincère pas non la talisina batu que oh ya zapene que là mo sang il na razalate donc Nana Ketchup elle a beaucoup contribué pour Fally et puis Fally il a beaucoup contribué pour Nana donc il y a vraiment le baza bomoko il faut tout avoir responsable au bala honora moi sinayo aux en a parlé aux en a foyer na banana yo donc il y a une vie en moi là donc coup de chapeau Fally ngana sepela na action là o ya sala mais a sala souci ya roleka pour Nana et vous allez souci bien mingi donc Nana Ketchup c'est kaza bambote c'est kazali mami bambote ndenge ba pesa kae comment la kingubi asala ki émission pour nga ezaki dans clash té ezaki émission mon ka rapport alo bakaka to mona ki Chibambalo moi na batu ya héritier Watanabe mais pour ça qui moi certains problèmes moi babilo moi le bamaki tout autour ya wana me fali a réagir ça pété et loroté ti lelo amitié bango ya bino nyonso ezarani et puis ba pax d'amitié ya bino bana bandal bino nde bozala wana moi liloba oko loba par rapport ya mamnya sur la ndenge yo talelaki jugement là msusu ya sœur na biso maman présidente comme Kimi Mimi Chikeva voilà ma réaction nyonso wana yo pato que ndeko ami famille okoloba nini ba fan peut-être ya Fally na ye moko puis entourage nyonso bana bandal est-ce que ekendaki bien to ermo fo benda koni te ermo fo benda koni fo ko chanase au moni to sa famille izana makamu susu ba komiselaka ba président ya groupe ba commissaire attendre cette formation na ndenga bien te sans que ba vérifier ozomona Chiba Ngubi baza bana ya famille moko na famille matate za rango mais il faut que ba ndenga komi kitisa ko senga bolimbisi ko solola et puis on avance et puis on évolue donc matate za kinango mais il est moi déplorable on a s'appelle la montée ba propos ya Chikeva ba propos tamso ya Chiba kutuna na monité Chiba na lobité ngubi parce que on a mo donc ngana aussi en ka bolingo nde primé ba mabe tout ça bana famille moko bana papa moko donc ça sert à rien que to benda naka tout ça la soki ndenge nini donc singa bato benda na mekata na raté ngana senga na Chiba na solo na Chiba kimia humble kolobate ko ça l'émission té ngubi so lobi ouais OK c'est bon ça y est donc ne parle plus ko ça l'émission té c'est bon mais ils a ba erreur ba vitesse et on moni ba vitesse nous fait bien canaliser so ils a bien canalisé donc on mona mutakota na perdement après PC retour PC ezaki ya mabe nazo episa même na niveau poto ezaki dégâts moko donc il y a danger ah côté ça donc ça qui fêté na niveau poto makamona nazo episa et ça qui ba dégâts et comme ari pena makamona ko ko italango tout le monde un peu certain réagit ça qui na ebisio et ça qui ba dégâts danger na dona ko détailler ngote to za famille to tika la famille et si ka ba Chiba bangubi ba uta na Fally et belé bazala te ba ko baza ba on peut censé sur la bateau orchestre c'est la famille maman
tous les micro toi responsable fallait appeler ça mutu moko ta solana oyote a solana oyote vous comprenez aza master tu encadraka tu apportera un plus tu soutiendras donc voilà les famille yango nazolo baké ma tête ezalaka mais faut que bongisa faut kimia ezala pour toi avancer donc bolingonde est primé mingi na kata mitema ya ba entourage ba musicien ba master ba musicien tous za mutema malamu to la bolingo to la kisate ke koyina na bien ko jalouser oyo azana jalousie contre oyo ya linga ka fallait lingaye fallait amona ye bowelela kanini bozwa kanini ozo mon epi faut que belo komoko oza pembeni artiste musicien ozo ko apporter les nini musala no zanini parce que bien na comprendre raté beaucoup maka si ma falis yo rôle ne pas fallait kanini osala musani ka fallait je le vision voyageur rôle ne kanini yo ken la danseuse yo bien micro aux artistes il faut que tu vas comme à niveau comprendre musala rôle na yo na kata orchestre tant que bakoye ba que rôle na orchestre zaboy au moins la moi discipline ekota yango moni na so lancer appel na ba responsable na ba président ba groupe ba leader ba groupe sentir na bino fois atala moi minimum ya moi bagage intellectuel moi diplôme ba batama ko koma pe mutu moi isala wana ko sala be ba ko aider bango trop mais so bo sentir ezaka donc mutu mo ta bokoma mutu mo ta aibi ko ba français eza ma trop so ba bilo lozo ko na musique mako di là yo ka ba pour malego maman ba ambition eza et comme musika nazaka na kata musique mais na branche mususu donc la branche mususu to celle là mais la branche na celle là qui on a na rolling na tenation na susu en arrière donc nazaka pour avancer pour na atteindre objectif na ngai donc voilà quoi Texas Katag, merci pour nous répondre valablement à l'invitation. C'est pour moi un grand plaisir. Vous avez parmi Bampaka Oyo, Bazarapena qui est Bachapena Poa, vous vendez ça pour nous Simba. Dès le moment où on a Simba, mais l'Europe est Simba non et Kenda, c'est ma grande ville par rapport à Bampara Bazala, Bampaka Rosaranate. Il y a un zéro sur Balika na Sika. Bon, on a vu qu'il y a pas de souci à te mettre en dika et on les gâte pour Bampaka Bazali pena Rosaranate. Yo Zambiaka banu bimi lelo tango na yé na totala manzanza pena mama manzanza donc na soto pena donc vitesse internet au mona ebo donc ogibina kele manzanza pena manzanza mais musala ngo foka bo bongisa bo pesa baleki batoli ba bandingi nya musala na bango pour na ko valoriser musala ko pesa ngo valeur et puis pour na kotombola musala parce que internet eza obeba ezoki na vitesse ba petit ba BBC internet nous sommes comme les journalistes nous sommes comme les chroniqueuses to baya na poto to lema donc to lema to tala souci to comment so na biki capacité parce que na biki là-bas Capache TV il y a des séries donc on va l'informer donc et puis nous avons mon qu'on bénéficier nango au moni il va porter un plus donc dans ce sens là donc on a simana biso to zo mona na biso Clarisse Muyembi o ya Guinée ngantsepe donc bon séjour na bango pe na kin ba utaki pe bayaki Clarisse Muyembi sans oublier l'homme riche Henri Moubenga le gagnant il y a pour le rater quoi il est bolou à Métinoir Elvis Bayang donc on a va soldat alors te bato la ligne bakuta na ngai bazo ba information ba le kaka par yo Sincha Capache TV yende masolo yende makambo eza pa na ye ya zambiaka ya bambiaka donc c'est-à-dire yende so bozi ngai mais na profiter pe na remercier bato na ngai na pesi Choselo Mami Bambote Sikazali na Paris na bosanité AC Mengato Patrick Bambote Bele Sikazali Yannick Pongo Yaman ola benaka Yaman Bambote na bosanité l'honorable Alita Chamala le Sabana Congo moi na epave yangonde makambo l'honorable na bosanité Pichukatadi et puis na bosanité Patrick Solo Joe Frank na Paris na bosanité Patrick Balengola donc tout au balingaka Texas Katadi to sali donc boy ba ke eloko kangi mikolo ezaka moi na epave grâce à l'honorable Alita Chamala Montazole Sabana Congo honorable Alita Chamala sans y Congo Afrique et aux arts désert to reliaté to remelate pour énergie c'est lui l'honorable Alita Chamala maman tango na bandaka idéologie ya liboso mai sima mai nzinga ni mai comme bota bato badinda bakombo na koyoka wana ti lelo ekenda ya zakaka l'honorable Alita Chamala comme on a apporté un plus dans la orchestre yango moi mutu tazo bena na benala ayemba honorable Alita Chamala mais les cas n'est pas Texas Katari zo vaccin a visé pas Texas anti-polio les cas yemba honorable Alita Chamala mon Texas boko so la mboka honorable a pesa accès au kosepela ko mon énergie au kosunga yo donc Clarisse Tanga parce qu'on a un bon correct allons la té tenga allons la raté on a elio ça système Gilio Likabe
Ye azo pena enveloppe ya kaki ya honorable Alita Chamala. Yo ala wa kaki ya mamulaibo. Ya mamulaibo o kaka dosso dossier kaka na pesio. Mais nga longola raté. Non correct. Ya moni toujours fidèle. Donc représentant valable ya l'honorable Alita Chamala. Benga vie. Oh papa. Ozo mona ka Frank Semait. Azo enveloppe ya kaki ya mulai. A CP là, na mariage a CP là. Hein? Malgré Bensaki biso te invitation direct par toi. Mais à CP là. Donc ozo mona l'honorable Yaza Moutama Kambo. Yem tazole sa fric mobimba. L'honorable Alita Chamala aime moi aimer Cynthia Kapashi ndongo sali moi j'ai cette enveloppe donc coup de chapeau donc na ba o ba lingi ke ba yembela honorable boluka ngai Texas Katadi représentant na Ali Paris Kinshasa nazali mais bo passer par Kapashi ko pesa bino ba coordonner to ko bandeni bo yemba honorable biyemba yemati problème mususu obo yango to lingi vitesse fait ça va canaliser donc voilà na sepeli ya trop na ningo yo ko zonga pied levé boye donc Kapashi yonde makambo Cynthia TV yonde makambo makambo yonde makambo Texas Katadi mbanga ya danger par contre si tu faut l'homme ça se moi des combos mutu ya bateau wapi nazo bisao donc boboka kese babi boboka kese chiba me chibambalo Patrick Ngubi wana bango na musika na bosanité donc to sali na pesaka batutu mbote batutu balingaka Clarisse tanga ba Clarisse yende makambo na gilenga nsebe bon séjour na bijou chungu Nadine chungu choselo mami et puis voilà quoi donc batutu balingaka Dominique Mikobi na Londres na bosana Irsil Pechanga Black Live le Pecha tous les jours Irsil mutu ya kati ya dedans Irsil Pechanga yende makambo artiste na biso munene ya mboka ye wana donc voilà na sepe ndenge ya mingai kitoko donc à suivre. OK. Boucle. Merci en tout cas na on se balandi biso ezaki wana paranga Texas Katadi ya kala donc na sepe na bagité parafa aleka na Kapashi TV pour bakolisa idéologie wana na moni le roi tolobeli pas du Cap la merveille na moni ya Gazul Zulman ya Kati na moni CG Dino Liaki na moni Coco Dilasso Opera na moni bate belé na moni sous les Kauka na moni sous nani na moni la guerre de Santa Bandal bat na biso bat baza vraiment ebele la moni Fego la merveille bat baza ebele on a tekité beaucoup melanga rara et ça langa bien merci en tout cas à mon président Chalanier Record grâce na yende tozaza boyana décoré na voiture à Frank Stema na vandela na voiture à Frank Stema et merci ba bazolanda biso ebele bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso bo monika différence Frank Stema otaki oyamba yenga pe na yambi na kena na ndenge na kinga pour ça la monotonité ya on to lobi que Kapashi TV et ana on ka école ba balinga kende ba efasi ba balinga ki ba sefoji ndetinga balinga kende ba na bana mbongo te bota isa rabatu vraiment Kapashi TV parce que excellence ya makasi quoi merci na ba balingi biso bo commenter na c'est surtout sali bambeba ezala ngo ko beta rappel baku bo komeli biso bo aimer bo partager l'émission na biso et ça la biso vraiment plaisir ezaki wana lokola ezaki mutu ya quartier latino ya on to beti kaka masolo na bango to boy na biso ekendaki ezongaki oyo peut monaki mabe to leki na biso parce que biso ça la mutu merci na ba parents nyonso pe bazo soutenir biso nga pe Cynthia Kapashi na lingi bino mingi ba o ba pimba pib na bango ndeti ya Raoul Mashupe toza wana ba lingi ba pib na bango ndeti ba abona wa Nzambi ndeti to sala kana sifloge ya Blanchi Kiboko boss na biso ya sika Christian Champagne Mopemba président Daniel Massa Gombe tout jeune d'Afrique en tout cas papa toutou basé belé Patrick Kadogo surtout partout et ça la biso bien d'abord qu'est-ce que nous Cynthia Kapashi azana merci na ya Chancel Mbemba partout Jogo babi wana millionnaire kuna sans aller rater merci en tout cas boza ebele merci na Ursula Kaili Kapax France Tema et mutu kana merci pour la décor merci Nangilenga Nsembe na mama Clarisse en tout cas couple on a habité attention binora pardon surtout binora to côté binora merci pour l'andi biso zaki on a plaisir à toi merci na Pierrot yende na mambo sika Martinez a permis Martinez a moni mokonzi trop yara melema
topesi déjà bakambudo etikali kaka yo nde olakisa biso Rosie Gucci bozo réclamer trop bomona ya obanda po Pierrot aye akolakisa Rosie Gucci mo banzela bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso et merci infiniment na ye moko Jordan Kambala tolingi o mingi wa na biso merci bye à la prochaine Papi Mandeke Maurice Gigandou na régie Freddy na roba la tête il te à la base Gilbert Biladi en tout cas merci la grande famille congolaise bye à la prochaine au revoir Capage TV. Capage TV.